congofrance.com. Toza déjà na temps ya suka oyo makambo nyonso ezosalema parce que soki otali okomona bilembo nyonso oyo batiaki na kati ya bible ezokokisama déjà nyonso wana bamiseleke te ezobima bamagogo te ezobima na monoko soki tozokeba te makambo wana ekoyeba na kokomela biso. Pourquoi? Parce que ntango yo okesimba kisi okeluka kisi okoma soki nani okoma soki nanini yo kanisi ba biloko na ba kopesa ta musu ba pesio nyoka si ba pesio ngobo po ebima ba pe ebima lolenge ne ebima nyoka ebima na munoko ebima spirituellement te ba pasteur to sa musala nzambe na bosolo to tozana posa ya kobimisa bandeko bazokende na monde des ténèbres ebele peuple de Dieu ebele babungi libanda tozana posa ko évangéliser bandeko na nyonso komema bango lisusu liboso nzambe. Alors c'est pas facile tozana musala ebele ta ya distraction ba o bazosela. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3W congofrance.com. Merci toujours parce que vous êtes nombreux à travers le monde en train de nous suivre à travers votre émission Bonzambe na Bonzambe, l'émission qui vous permet toujours à découvrir Basali Yanzambe dans cette émission. En tout cas, Bisso. Aujourd'hui, vraiment, le tobeta na bonzambe, toke na bonzambe, toke vraiment na bonzambe. Comme la Sabino, toujours bonzambe, tout quoi, biso nzambe te, Isaka Mawatro. Merci beaucoup à les boss José Didi Dipumba. Merci beaucoup à tout le monde pour moi, vous aurez toujours branché, botalara, congofrance.com. Merci beaucoup na maman Adèle Yombo, merci beaucoup na papa Marcel Ngoïna Dallas, exemple à suivre dans une complément, oui. C'est ça que toujours émission à Bissou. Alors cette émission, aujourd'hui j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous évangéliste Françoise Ngwezi, vraiment avec elle le lot au bêta ma solo album naïe et bimi na mboka oyo. Non, tu as pas commentaire mais to landa na quatre émissions la Bissou, mais tu bêta ma solo, il y a Likambo, il y a Nzambe. Pourquoi Likambo Nzambe? Tu découvrir vraiment dans cadre il y a émission la Bissou, maman Françoise. Bonjour. Bonjour papa. Bonne santé. Santé ça bien par la grâce de Dieu. Nzambe azosa biso ngolu et ceux qui tozali ko vivre na mawa Nzambe na pesi bandeko nyonso bazotala biso mbote ya trop. Je vous aime beaucoup et vous a toujours branché l'émission ya poko alelo boko pambwama. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup maman Françoise. Comment on a eu boye ozali comment on a eu boye oza jeune fille comme vraiment mokolo makasité le quoi ba maman le quoi ba maman makasité ma OK ba maman ya 50 ans to ba 60 ans oyamba kinzambe ni ozu décision mon pas na bando yembela nzambe ezaki nini pa na ndoto to pasteur nde a décidé ka bi yo na mnicho yo fo bando yembela nzambe to zaika moi likaboka ndenga nzambe pona question na yo nzambe azo lokumu ngana yambaki nzambe ezalaki na l'église néo-apostolique place nazalaki kosambela et depuis bon mois nanga nazalaki na chorale et par la grâce de Dieu l'air nzamba permettre toya kotoyo na Afrique du Sud nde na kotaki na église Nouvelle Jérusalem et pas Porte Lipson que je salue en passant et c'est par là que nanzela côté ya naye nanzela ya ko omoni pe tokoli tofungwami esprit ekoli au comprendre makambo nzambe za lolenge nini. C'est pour cela que je commence à comprendre na bande ko comprendre liloba na nzambe tango azote ya je comprends nazali ko comprendre que esengeli ko yamba Jésus Christ lokola mokonzi pe mobikisi ya vie parce que na néo apostolique tozalaki ka bana tozabana ozokola ozokende ka église parce que na loyenge ba parents mais tango na ye na Afrique du Sud na église Nouvelle Jérusalem na comprendre makambo nzambe c'est par là que nazwaki décision ya ko ndima Jésus Christ lokola Seigneur et Sauveur de ma vie yango ti lelo nazali ko salela ye. Est-ce que zaki facile tant que sportif au yozalaki nano zaki dans mtu ya masano mbala mo oyi bamba mo nzambe zaki facile na komisi mais bien pas il faut ça na boyko vous avez formation na zaki moto ya masano mbala mo okomosa ila nzambe zaki facile mso aro mundi muka o meka boko bete pe gauche pe bimia
Non, eza juste pour la formation et nous autres juste kaka pour nous autres eza en bonne santé et un peu de sport pour la santé. Ya on azala ko sala peu de molimo so esali moi nini mewe crochet. Non non parce que esprit oyo ba pesa biso eza esprit moko ya kimia. Eza esprit ya paix, eza esprit ya esengo, eza esprit ya bitumbate. Eza esprit où ils ont crié Abba Père parce que tant que vous avez un esprit où na nzambe kati na yo oko bunda bunda pa mpambate vaut mieux ote yake obeta bato. Merci beaucoup chers amis fidèles téléspectateurs de la www.confrance.com. Dans le bissacer mingité tout la nana no likambo ya nzambe pour te découvrir ce que évangéliste Françoise Ngwezi. On suit cet élément et on se retrouve tout juste après. Bien-aimé dans les seigneurs, ezala kamusu komela rabiso na kata bomo na biso. Ezala kaka pona misala ya nzambe kokisama na kata bomo na biso. Na tonele kambana niye. Na belele kambongo ya nani Yeswe. Tonele kambwango ya nani boye bisanga ye oh, Yesu haleluya Na belele kambwango ya nani baninga ye Na tunele kambwango ya nani boye bisanga ya nani Yeswe Ba probleme na sali na yango Esali likambo na ngateo Esali likambo nani ye Joba nyokoma kitango mola ye Esala kilikambo joba. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes de retour sur ce plateau. Élément O et Sali, qui toque on a basal l'anzambe nyonso bolanda biso à travers le monde. Maman tolobi likambo nzambe. Eza moko abanzembo tiré l'album likambo ya nzambe pega. Oui papa. Likambo nzambe pourquoi likambo nzambe? Merci pour la question. Nzambe nanga pambola yo likambo nzambe parce que ba problème oyo zanango. Pas problème onga na zanango ezali pour la gloire ya nzambe mama sana kata bomo na yo bien aimé dans le Seigneur tango yo zotika eke otiki place na nzambe ayeba na kozwa possession ya vie na yo atali kambongo ezalo lenge nini soki nzambe na biso akoti yango apesa aka solution parce que soki totali ndeko oyo azaki aveugle de naissance so otanki Jean chapitre 9 azaki aveugle de naissance muntu oyo atambola te atambolaka mais amonaka te ayebi bilongi ya batu te même baparents baboti ayebi bango te mais muntu wana un jour akutana na Yesu Masia na bomoi na ye a changé vision na ye muntu wana amona malamu bien aimé dans le Seigneur ezaki na plan nzambe parce que ezaki likambo nzambe parce que nyonso oyo ekoko yela na ekokomela ba na nzambe c'est pour la gloire de Dieu parce que gloire en nzambe eza toujours derrière accomplissement et loko mobo na kati bomo ya bana nzambe pour te gloire na s'éclater parce que soki ndeko oyo Jésus Christ de Nazareth a monisa qui était à mona quitté gloire à nzambe linge mona nate alors parce que zana batu bazala ki wana ba oyo ba yebi ke azalaka wana ayaka mona kate ba yebi ke muntu wana ndenga zawana akotikala ko mona ka vie na ye mobimba te parce que asi akolaki mais par la grâce de Dieu, Nzambe azui soye asangisi yango na mabele apakoli ayebise kende na réservoir ya Siloé, muntu wana ke na réservoir ya Siloé asukoli miso na ye Bible lobi ete amona ki clair.
amonaki malamu eza pe lokola ba problème eza na kati ya vie na biso enveiglement oyo elati biso vie na biso mobimba bien aimé dans le Seigneur tike te gloire à Nzambe se manifester na kati ya vie na yo yango na lobi likambo ya Nzambe ba problème na zanango ba problème yo zanango en tant que les enfants de Dieu c'est pour la gloire de l'Éternel. Mutu moko atala na minute oyo azana ba pasi azana pasi ya libala pasi ya kobota azana pasi problème na foyer na ye na biti mama ta ke pezo évangéliste liloba nini oloba na ndewo atala biso ce que otangi Ézéchiel 37 Bible ezoloba ete Nzambe ayebisi na Ézéchiel est-ce que ces eaux pourront-ils revivre encore prophétise sur ces eaux. Prophétiser le colo à vie na yo bien aimé dans le Seigneur. Bible o tozomo na bien aimé la parole de Dieu ba pesi biso autorité ya ko telema likolo na nyonso o ekoko déranger vie na biso. Tango bazoloba na yo prophétise do bazo tinda yo le kana action. Balobite au vanda kimia donc on les cas en action au banda ko prophétiser sur ta vie bien aimé dans le Seigneur peut-être au vandi kimia au miyebite mais ce que aux amoi na Nzambe ya solo au miyebi oyebi ko zo le katan ya sternité ozo le katan ya pauvreté ozo le katan oyo ozo kokata oza musalate oza batu bazo chola yo batu bazo sekayo laisse-moi te dire Téléma bien-aimé dans le Seigneur, prends possession de ta vie, commence à prophétiser. Nani Moïse, Nzamba yebisi Moïse alobi, bo umeli mingi na montagne wana, bo déplacer, bo ke na pays mususu kuna bo zwa en possession. Bien-aimé dans le Seigneur, ozo talanga na yebisio ke ozana Nzambe oya eshuakate, ozana Nzambe ya bomoy, Nzambe oyo akotaka makambo abatu jamais eshua, apesaka toujours solution. Ana lela ki tango exactement ya ana tant mususu yo kolela tango mulaite tant période na yo zo lekeza muke peut-être prière na yo nzamba zo mona comme attaque katikati ya vers mais nan comme attaque katikati ya vers tezana se ya vers bien aimé dans le Seigneur mais ozo ela ke nzamba tiki yo nzamba tiki bana na ete ozana bilaka ya nzambe kati na yo prophétise parle loba ganga yebisa Nzambe ke naza mwana na yo nazolo balikolo bilaka oyo pesanga pesengele kokisama na kati ya bomoi na ngai bien aimé dans le Seigneur libala kobota misala o nyonso tozana ngo posa eza kati na Yesu kangama na Nzambe okoyeba na kozwa nyonso zana ngo posa. Amen. Merci beaucoup évangéliste Françoise tomonina eyembeli na ilobeli na ilateli Marie Misama. OK. Oh Marie Misam azande komoko na lingaka mingi atasi akufiti ona lingaki mingi parce que artiste akufaka te ba œuvre na yeti lelo ezo vivre kat na biso yone we ozongisa na biso Marie Misam je suis en vie bon ya sa akufi asalaki déjà temps na ye ngasko naza sœur Françoise Ngwezi il faut beau découvrir où eza kati ya sœur Françoise Ngwezi et bima pe beau découvrir sœur Françoise azanani mais la sœur Marie Misam atikeli biso kolata atikeli biso mongongo atikeli biso ba charisme wana façon ko salela salela ko zalaka donc ça la toujours bien alors place à Zali, paix à son âme, en tout cas, à Tikeli Bisso vraiment marambo belé, oh yezaya wanganati. Merci beaucoup, la servante de l'Éternel. Tout le monde, thank you Jesus, tout le monde, Mutua Songu. Mutua Songu, là, c'est Mutua Valère. Non, et pas Nzambe, maramio sera. Te Nzambe azamutua Valère. Nzambe azamutua Valère makasi. Tout le monde se Moambi. Maombi prière eza en Kiswahili toto luka Nzambe na nzela ba prière tango zo luka Nzambe na nzela prière ndo zo mona ye parce que muto aza connecté na sep il faut ça la muto prière parce que so za déconnecté oza suna vie de prière ibota ya bana Nzambe bana Israël tango balongoli bango na kati ya Egypte bazayi kolela liboso Nzambe avant na babisa bango na kati Egypte bazayi kolela Nzambe asunga bango Nzambe asaisa bango abimisa bango na kati na boumbu yango na tie libota ya bana Nzambe do biso pe toza bana Nzambe nazana Nzambe na Nzambe yo zana Nzambe mais chaque abete nyongo Shadrach dans la fournaise ardente bazaki na Nzambe
Daniel dans la force au lion azaki na nzambe donc ngape na nzambe yoza na nzambe donc tant yozo yemba ozo yemba donc na force ba na nzambe atale na liete na nzambe na latite na nzambe na kumbite na nzambe ba finga nga ba tholanga na nzambe yokumama akumama les lions de la tribu de Judas tant yozo tombola il n'y a de salut à aucun autre car sous les ciels il n'y a aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Akumama atombama. Tant ya akumama ka délivrance ezokota. Richesse ezoya, élévation ezoya. Merci beaucoup la servante de l'Éternel. Tomoni likamona nzambe bimi. Et ça quand c'est album parce que y a et betami makasi na fou d'ici awa na habité na Kinshasa peso zo betama déjà pour awa na église partout bat bazo betango na ba téléphone na batu na yoki yango ponga so yoko yamba mutu parce que na yoka so na yoki ndi na kiti sur le terrain vous en impact secret na nzani ni likamwa nzambe pourquoi ezaka likamwa nzambe to yope au moins loko mombo et moi bokoko peza ndinga mama za nana bokoko. Oh, bokoko. Bonzambe de. Nana bokoko. Ya solo. Donc, ni ya mama caméra dans la part. Donc ya mama nzambe te bokoko ndembe. Bokoko ana ye mate. Bokoko bakoko. Wana nani na koko na mbina fa. Les lions de la tribu de Juda. Les rejetons. Comment msusu? Les rejetons de David. Ezaka nzambe za. Ezaka nzambe to beta solo. Merci beaucoup, comprenez vraiment, c'est la mieux de cette émission, vous comprenez. Soux ya mosel na nzambe, izaka bokoko bokoko bokoko, donc koko ya bakoko bakoko. Koko ya bakoko ya bakoko ya bakoko. Nganga ya banganga ba. Kelina banganga ba mbenga banganga, ye moko nganga banganga. Merci beaucoup na loba mosel na nzambe loba mingi te. Bat bayokio, tamsu ba rolo, tamsu ezaki studio, nde ba bongisi ma voix, ba kokisi on a Marie Misamo. N'habité baroka moi très kakala moi lo mo ba sentir que non ils a studio te ils a maman ngongo nzamba pesa gloire à Dieu gloire au Seigneur ma problème nazali na yango ezali likambo na ngate o ezali likambo nani ye Joba nyoko makitango molaiye ezalaki likambo ya Jobe te o ezalaki likambo nani ye likambo ya Nzambe o yelile ye likambo ya Nzambe. Merci beaucoup Nzambe monanga o rappelinga jour où to sala émission na Marie Misamo nzoto neva na kimia anda kunae oyo asikela Trisimbelenga tanga sikoto ya Elenge ya Congo asilikela en pleine émission avec réalisateur en tout cas o rappelinga les sous maman ezanini voix en ma ezanini bon ezaka Nzambe parce que ba voix pe okope ko forcer okokanisa pe voix na mutu mususu ekosimba nango pete bon eza nango naturel ngali bon na mekana yemba kinga ebimaka boy gloire au Seigneur. Merci beaucoup là c'est vraiment ba comprendre malem ba comprendre na ndenge kangi pe moka oyo Nzambe ma na momeza likambo Nzambe parce que les appels prière sans prière musala Nzambe ko salimate tozo le kakut na ba chaîne pe ya télévision na Kinshasa tozo le kana Bio1 tozo le kana digital tozo le kana RTNC tozo le kana TVS na ba chaîne mususu ya radio en tout cas par la grâce de Dieu tozo bunda na kaka pe na niveau pe ya Lubumbashi pe ba chaîne ya kuna pe bazo tia biso awa pe promotion pe na banzela ba théâtre toujours bunda kaka et par la grâce de Dieu to ebike et ko atteindre place oyo Nzamba lingi. Merci beaucoup ngade na parmi bato ba kotisa ngo pe su musika susu na niveau na niveau oyo mama na minute oyo to moni basal na Nzambe bele ba bonginzela parce que na yambi etake musal na Nzambe parce que basal na Nzambe bele ba bonginzela banganga bato akisi ba komi kosakana na basal na Nzambe fort ba pasteur ba évangéliste ba yembi to kaki ndiko na biso mota ko bimsa nzembu na ekala mingi te to ka ikombo moko boya ba gege le kaka mais to moni
eza nini nyonso wana ezaka attendre de la fin to eza ndenge nzambe azokomi kobimisa bato ya mabeli na bapoisa? Bon, merci pour la question. Na oloba boy tosi tokomi na ntango ya suka, toza déjà na temps ya suka oyo makambo nyonso ezosalema, parce que soki otali okomona bilembo nyonso oyo batiaki na kati ya bible ezokokisama déjà, ezokokisama one by one. Alors eza ntango oyo bachrétien oyo vraiment bavéritable chrétien esengeli balala pongi te, bazala toujours attaché na prière, parce que makambo ebele ezosalema ya façon nyonso. Bon, soki banganga na comprendre te olobi bandeko pour na minute actualité eza ndeko moko boye moleka Guy Moleka akendaki na église ya pasteur Walesa basalela ye délivrance, et après ayekobima abi bayokanaki soi-disant na pasteur Walesa basala soki je moko boye soki ndeni abi eza baje ya bapasteur ebele bazalaka nango. Bon, ngana koloba boye émission yango mpe natala yango te. Bon, moyena lobela yango vraiment makasi eza te, parce que na tala yango te nayebi pete actuellement salami mutu ayena epa pasteur sambela mpona nga après bimi abi pasteur nde mutu tosalaka baje nazalanga milimu mabe na nga mais longwe te poti lelo azaka nganga abi elongwe te banini pasteur wana aza aventurier kuta yebisa nga nandimake milimu elongwe. Bon, oyo nga nakolobaka eza ke makambo wana bango moko nde babongisaki yango, bayebi ndenge babongisaki. Biso tomona yeki kaka ke eloko nga nakolobaki eza ke bandeko bapasteur tosala mosala nzambe na bosolo, toza na posa ya kobimisa bandeko bazokende na monde de ténèbres ebele, peuple de Dieu ebele babungi libanda, toza na posa ko évangéliser bandeko wana nyonso komema bango lisusu liboso ya nzambe. Alors c'est pas facile, toza mosala ebele ta ya distraction eza te, bao bazosalela mpe nzambe bango na bosolo, gloire à Dieu. Oyo mpe bazosala ya lukuta jugement ekozala, nzambe ayebi ndenge akojuge akopartage jugement na mutu nyonso. En tout cas c'est un peu ça lokola conseil nga nakolobaka ke tosala mosala nzambe na bosolo. Est-ce que siko ba délivrance mosusu omona nyoka bimi ligoroda bimi na monoko ya bato omona bamiseleke te bampese na monoko wana eza vraiment délivrance ya solo? Parce que eloko yango soki ekoti spirituellement il faut ebima mpe spirituellement. Soki ekoti na bonzoto bakoti yango na bonzoto boye ya ndenge akisi, il faut epe ebimaka na ndenge ya bonzoto na ndenge akisi. Donc en tant que bana nzambe, donc tomilengelaka tomibongisa po Jésus revient bientôt. Azo ya kalate babiloko nyonso wana bamiseleke te ezobima bamagogo te ezobima na monoko. Soki tozokeba te makambo wana ekoyeba na kokomela biso. Pourquoi? Parce que tant yo ke simba kisi, oke luka kisi, okoma soki nani, okoma soki nanini. Yo kanisi babiloko wana bakopesa, ta musu bapesi nyoka. Si bapesi yango boy, po ebima papa ebima lolenge nini. Ebima nyoka ebima na munoko, ebima spirituellement te. Alors ngana koloba na bandeko kake tokeba vie appréciée pété. Tout kende nango malembe e nzamba koyeba na kosunga biso. Bandeko ba osala ba délivrance wana bon. Merci beaucoup, chers amis fidèles et téléspectateurs. Sœur Apema, le temps a mené à Mamai. Toi, on a sous l'élément Oyo, toi, on a sous l'élément Oyo, chers amis fidèles et téléspectateurs, parce que les Kamwanzamé Makambo. Toi, on a sous Nzembo Oyo, ils ont tiré dans l'album Les Kamwanzamé et on se retrouve tout juste après. Kanda wani meme muto songwe Sambi wani wa mema kwele la lubila mawesha Katompolo bilo bosiwe wa chakala myanda Jena ni zambi mkwabwano wa mawesha wani Wamema kumbila chincho kantambwa yude Wamema kumbila chincho kama wesha wani Zambia nyeye Zambia nyeye Zambia nyeye
mobitu pa bibiche bana Israela bakapita nzambi wa bamoye mobitu pa bibiche nzambi wa bamoye bakapita makasa mu nzambi wa kwimbe wakoleja bumoto basongo bwa baba wesha wani wakoleja bumoto basongo bwa bachulumba wani wakakila mema mwane banzambianye kuje swaje banzambi wa bamoye mulenga nzambianye Merci beaucoup, chers amis fidèles et téléspectateurs. Nous sommes de retour sur ces plateaux-là. C'était Mutuwansongo. Comprenez vraiment. Merci beaucoup. Cet élément fait plaisir à papa Marcel Ngouina Dallas, moté maman Mado, et c'est Pélissi Bino Bino Bato Bonzambe. Ah, maman, Nzembu Bitoko boy. Mutuwansongo. Mutuwansongo, mutu a valeur. Jésus Christ a mutu a valeur, mutu a malonga. Donc ata président aza mutu a malonga. Yo poza ka mutu a malonga. Mais yende aza mutu a malonga ko leka biso nyonso. Loko ya aza mutu a malonga na biso pe bana to zaka bato a malonga. Parce que ce qui est abengami aza nous sommes des dieux. Est-ce que y baka tuza banzambe lokwa ya za muto malonga pe tuza bato malonga ya maman namoni album ebimi ba maman ba DVD ba CD ba cassette ba nani tout izo beta producteur nani na za sima wa par nzambe na za sima. OK, merci beaucoup. Eza NPK production nde ezo produire biso et mobile nanga papa Jongwezi. Ah, donc papa nde producteur. Mobile nanga ndaza producteur, yende azo soutenir biso donc azo produire nyonso quoi. Papa yema. Ayembarate. Ya yembarate, ya zakana pona ko soutenir ka musala nzambe kende liboso. C'est un peu ça. Sur la minute bosso mutu mo ye producteur mo pona minute bat ba poto ba talango. Que mutu mo ye alimi azo pe ba CD na e pe a produire pe na ndenge na ndeza ou soit a produire na deuxième album. Ce qui mutu aye to boya te. So mutu aye produire musala nzambe. To boya te to priera toujours parce que le boko moko eza passe. Le boko moko eza passe parce que ce que otali Moïse ye moko akokai kotombola maboko likolo te azali na posa bato ba soutenir basimba maboko po aomela tamula na prière alors biso peza lokola papa pe azana posa bato ba soutenir bande ko nyonso bazana posa o soutenir biso boya en tout cas porte eza polele porte eza ofunga mapona bino boya bo soutenir biso musala nzambe kende liboso. Ya mama namoni ba mama o ba imbela nzambe na Kinshasa baza ebele à part Marie Moussa moi auta kotika biso nzoto ne va na kimia ba lombongo ba nani tout ba sera lisi ebele nani vuma soka zoyemba santi que non on to mazoyemba la bonne nzambe mama lombongo tozana mama Alice Ali tozana mama Lydia tozana baza tellement ebele parce que na bandi compter bango baza ebele ba porter nga rigueur te baza ebele en tout cas je vous aime tous baza vraiment ebele. Merci beaucoup maman vérité pe isa bokabwanete na mboga ndeti vitesse na yuni uyemba na senti uzana uyemba vraiment kuko za nota na Kinshasa to embano na kini kuna yo zoemba awa batala ebele ba succès ebele kangio na mndi so pe ke na kini wiki ta ba lor mongo ba mama Lydia na ba tele masus pourquoi vous kangamia mama lor ate moswana te ana bonza banga so ke kuna akomo zalo kanda za mama lor na mama misamba yo wana te obanga ye bando ba cho panzi ko nazo bangelo côté problème ezaka que il faut koza reconnaissance ozomona parce que na monde otozali ezana bayaya ezana baleki ezana ba banda pe musala avant biso eza pena ba bazo banda sima na biso donc liboso na biso to kuti ba mama alors aleki na yemba koloba ki aleki nga na koyemba te mama lor nzamba sa utiliser mingi par rapport ya ngai alors esengeli koza reconnaissante na vie koyeba ke ezana bao baza ba grand o biso toza bana tozoya biso to interpréter bango mais ngata msu mama lor na interpréter ngate
mais nga sina interpréter ye mais ye na interpréter nga te ozo comprendre alors pona koloba ke soki mama lor aye po acha poa na musala tozo sala ya nzambe ayemba na sœur Françoise Ngwezi en tout cas c'est sengwa makasi na osepela trop na osepela makasi parce que yope quand même koluka mutu moko bosala moi featuring moi pourquoi pas tout ça na nzambe parce que awa kalate na novembre awa tozana Kinshasa tozana concert munene oui ko sala ma concert humanitaire déjà ba concert bande obeta basi violé basi baza violé alors ba maman nyonso ana bakozala ba maman même ba papa bakozala to sanga na poto sa musala nzambe ozomona donc tozaka bana papa moko toko kabwana te oyo mutu na mutu azana vision oyo nzamba apesiye mutu na mutu azana capacité oyo nzamba apesiye mutu na mutu azana ministère na ye biso toza bana nzambe mais loko kaboli biso ezaka ba ministère. Merci beaucoup la servante de l'Éternel. Très bien répondu en tout cas. Réponse na bonzambe toujours hein, au sentier de bonzambe. Mais maman obi concert wana eza na novembre. Concert en novembre, le 4 novembre. OK, le 4 novembre en tout cas biso tuna Kinshasa wana donc to ya ko tonda nzambe hein, ko salela nzambe, to ya ko yembela nzambe toka ba voix ya kitoko. Hein, et le roi a la servante de l'Éternel, maman Françoise, c'est quoi programme mais programme album, tout le monde album est bimi déjà. Programme dans le lobby, aux boulendés, après aux a quand un peu album, mais la première ou deuxième ou troisième. Aux deuxième album et jusque là tous en cas de promotion mais toujours préparé déjà en coulisses album la biso et toujours c'est la temps précis où nous avons opé pour ebima mais cause à maxi single il y a mais et cause à 6 chansons c'est un peu ça voilà featuring exact bon ba featuring et cause ngala ngote ba nanga bazawana ba lor azali a sala toko sa ne featuring pourquoi pas za mwananga et nzamba pesinga bana oyo baza pembeni nanga otozo travailler na bango po na musala nzambe kende liboso bakoyemba na kati baoyemba en tout cas tuzo préparer mambo bien babibi no ba sala na nzambe poto sisa na yo mama bolinga ko bimisa bana ti bolinga bino moko boye mara esa yo poza bongo tonda te ngana bongo te o yanga penza toke na bango ka boye to matana bango différence est ce que yo na bango ndengo différence eza nango te parce que omoni bana tozo benga bana ba memaka pe ba idée ya mingi na musala oyo batu mingi bamona aka leader liboso mais bayebike na kati ya coulisse wana bana na pe bapesaka ba idée na bango bana na pe basungaka mama place oyemba boye mama place osala boye ka bana wana alors eza temps pe ke bana na pe bakende liboso babima pe bamona na pe na miso ya batu. Merci beaucoup maman, nous sommes arrivés vers la fin pe na koko pesa adresse na nga ya pour message pour la batu nyoso ba tala na adresse ba mutu ba numéro de téléphone. Merci beaucoup. Nazo pes adresse na YouTube. En tout cas, bande konanga bo s'abonner vraiment massivement na chaîne Nabiso Françoise Ngwezi TV. Donc Françoise Ngwezi TV. Donc so obeti ango o mona to obima en tout cas botala ba vidéo Nabiso bo s'abonner pe ebele numéro ya téléphone eza 079 36 24 215 079 36 24 215 tozali pona wana eza numéro ya Afrique du Sud donc 0027 des codes na biso Afrique du Sud 0027 alors na Facebook Françoise Ngwezi donc so cheka Françoise Ngwezi ozwa biso facilement en tout cas bo s'abonner bo like page na biso et c'est un peu ça toza na concert le 4 novembre na Kinshasa na kopesa bino précision ya salle d'ici là donc à la mingité to boaka déjà yango et ceux qui nzambe pas suntam suna mois ya octobre na Lubumbashi pour na concert moko na Sœur Anna ya Gaël bon toujours préparant on mais c'est pour bientôt nzambe nanga pambola bino bo tenir ferme bo tenir makasi bo kende gauche droite te mukile si baby
Naba biloko ya mokili bien aimé dans le Seigneur soki ozwi nanu te kangamaka na Yesu tina suka akoyeba na kolongisa yo napesi yo pe merci papa napesi merci na ba cameraman nyonso na bandeko nyonso ya lumière pe que Dieu vous bénisse et sans oublier napesi merci na mobile nanga papa John Ngwezi napesi pe merci na MPK production ezali production na biso et sans oublier na mwana nanga linga mingi l'or et kafwa. Que Dieu te bénisse papa et na manager nanga na Kinshasa en tout cas sans oublier place aux alliés Papi et Chomé. Que Dieu vous bénisse Maxime et Dia Mobimba. On est ensemble, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3W, congofrance.com. Comprenez vraiment, c'était émission Bonzambe, toujours na Bonzambe. Oh, Yannick Wenge, moto, oh, attends, na Bonzambe, avec vraiment, nesengo. Yoyama pona bino, l'évangéliste Françoise Ngwezi. Ça il faut statir Bonzambe. En tout cas, Bonzambe, boka album, franchement. Boka, on peut Bonzambe, oh, Tony Narata, l'album, en tout cas. Oezanga ba numéro yangwana bobenga en tout cas bobenga bo soutenir botala ba nzembo kitoko e kusala vraiment kitoko makasi. Merci beaucoup à les boss José Didi Dipumba boss ya Congo France, merci beaucoup Gilles Senghor babi toujours encadrement mon ami personnel Aïdor Bokwala babi Isaaga Boye. Merci beaucoup à Papa Marcel Ngoy na Dallas, moté maman Mado, merci beaucoup. Maman Adèle Yombo na Paris, merci beaucoup à tout le monde. Le big manager, l'or, Ikafwa, le big manager, l'or, Ikafwa. Ça dit, ce pays est pété, mais mission peut salamité. Merci beaucoup à papa, papa Babi, NPK production, Kangi Masolo, d'être dans film. Ils ont produit peu de à part eux. Oui, pas de problème. Merci beaucoup, nous sommes d'ailleurs à la fin de notre cabine, moi, Bonzambe, moi, mon kepe, ça, pour moi, on a Aïmba, kaka. D'ici à portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Mais la Tikibino, dans la servante, moi et l'autre sous ce ça bien. Katombolo bilo bosi we wa chakala myanda Jena nizambi mokwabono we wa maweje Wamama kwembila chincho kantangwa yude Wamama kwembila chindala tulu maweja wa Zambia nyeyo Muntuansong we Muntuansong we yo Zambia nyeyo Zambia Montansong, Shadaiwan, welele, Montansong, yo. Restez bénis, que Dieu vous bénisse.